bandeko bolingo mbote na bino mais totala nanu kamwa ne bandeli quand même kamwa séquence yo il faut bimana mobali siko na zoto ubimana mibali bona mibali yango pe baza suna mbongo te ukubimana oyi vivente ekokite yo za na besoin 100 il faut le comme sous sport is 30 okolo finalement nzoto yango ekomini marchandise c'est-à-dire que yonde muzawana uzoyibetike mwana mwasipe akoki koluka vipe mobali asala kana maboko boni ta musu mobali mususu zonyokola yo adebuya kaka na zando aho azatene lo amalonga te mais na zando place adebuya kana suko ke kotala ye omona ka te fimo opepembenya zo debuye ngana lo baba mwana mwasi akolinga mobali parce que mwasi un jour il faut aller na mobali mais kolinga mobali ozo pc sexe pour mbongo te ça il faut dire non. Aime l'homme pour l'amour et non pour un intérêt. Tala nenga zo talangali su sonye to ya yo ka le son on dirait yangoy ya yo ici pa batongo la antina na recevoir na bis moi c'est un soldat yo soldat bandakala yo un système à solde ngabilekeleji ya lelo yangoy. Allo bandeko eza soni na batu oyo bazoya ko bebisa christianisme ndeko eza pe soni na yo mutu olandaka n'importe quel pasteur mutu oyo bozoyoka ye moko ayebi kazali pasteur te ata basakanaka na basi ata basakanaka na bamama ya bato eza mawa bandeko nanga taonga naza koloba oh pasteur Mukongo alingi biso te mais non bandeko tribalisme ekomema bino a place ebele ya mabe eske yo moko pa ozali mutu oyo aza koteya bino makambo ya bosoba ya salite boye eske akozala molimo santo parce que pour délivrer mutu oyo aza na pasi abika foza na molimo santo soza na moto mutu abika te biloko ya salite oyo azolobeza na bible te botangaka na Galate 1:8-9 Paulo azoloba lere nyonso soko mutu amemili bino makambo oyo eza na doctrine na biso te mutu oyo aza maudit donc bino bozolanda mutu oyo aza déjà maudit nzambe ayebi ete satan pe ayebi ete mutu ayebi aza te kaka bino bomone bandeli ezali kama honte bamama baza kotala na bana na bango baza wana tala tata mobimba ya boye kobimisa makambo ya kindoki na kati ya eglise bokoyoka bamisusu mpe ezali ndeko na ngai kozalaka fanatike ya mosali ya nzambe te je l'ai toujours dit même na bafidele na nga zala fanatike ya liloba na nzambe siko oyo bino bakuti koyoka liloba na nzambe eza wapi verset nini apesi bino tokobandela ngo nsu moke me tokosilisa ngo te botokata bozala attentif bamama oyo babote biso na mboka botama combien banda kokalikile age ya bandeko na yo omoneke ana différence ya 2 ans te nabi toso boyeba tala na village toza différence ya 2 ans contraceptif ezaki na mboka nini contraceptif ezaki wapi bamele pilile nini me bakalikile biso nini tozala 2 ans mpe batanga classe te bino boketi na université ozoyeba komaîtrise cycle na yo te me tala français ebele na monoko na informatique okebaka na bino okebaka na bitika bato balalese papa bamama oyo babote biso na mboka
botama combien banda ko calculer âge ya bande ko na yo o mona que a la différence est à 2 ans de ne peut se pas tala na village to a différence est à 2 ans contraceptif c'est ina mboka ni contraceptif c'est ki wapi ba mele pilile ni mais ba calculer biso ni to za la 2 ans pe batanga classe T bino boketi na université ozoye ko maîtriser cycle na yote metal français belé na muno na informatique ko ba kana bi ke ba kana mtu ba to mala lese papa ba mamo ba bote biso na mboka so botama combien bande ko calculer âge ya bande ko na yo alors bande ko toko le kana mususu toujours lié tokotala alors bandeko ya mawa batu wana bauti na bandako na bango baye na église po bayoka liloba ya nzambe baye po bayoka liloba na yo te me bayoka liloba na nzambe bamusu baza na mikakatano baza na posa délivrance boko yoka lisusu mususu tozo kende malembe bocha matoi ndeko sozo kende epai ya koyoka mateya eza conforme na bible te bima oko changer l'église même 5 muta lobana za te sozo na mateya oyo zo yoka wana eza conforme na parole de Dieu te ndeko bima zoka toujours 1 Galate 1 8 à 9 tanga ngango le nyonso Bible zolo ba muto bozolanda aza déjà na malédiction, c'est un homme maudit. Mais bozolanda pourquoi? Moi je dis voilà, la bouche qu'on prend pour louer, pour adorer Dieu, si on doit prendre cette bouche là pour aller à la cave. Maintenant la bouche là, si c'est le sein et puis oui, pour adorer Dieu là. C'est rien, c'est comme un bébé, comme tout à l'heure tu l'as dit prophète. Voilà. Vu ce que vous êtes en train de dire à toute l'humanité, est-ce que vous-même vous pratiquez ça? Moi je fais ça. Vous battez la cave. Une femme chrétienne qui livre son corps pour Moubalia suicide à comment dans un bête. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui encouragent ça. Verset ni pétition. Ah. Et tu dois dire ça, nom de Dieu. Et tout ça, vous descendez là. Après, vous tenez le Nzambe Nangai. Mbeboane salata kankren. Ozu botutu. So ok misale zo simbate. Tazo sambele nite dozo botutu zo mikolonyos. Donc Dieu a fait chaque chose à Bible do rôle ya loboko eza ya makolote. Rôle ya miss. Bible do il y a plusieurs membres dans un corps, mais chaque membre a une fonction particulière. Quand un homme va à l'anis de la femme, il va chercher quoi là-bas? Parce que le rôle de l'anis, c'est faire sortir les caca. Na moi super akamache okobe les hémorroïdes mo yozela. Ndoki après moi au fan de l'église, oloba tokende kolia sainte scène. Osakana na muli musatu. Oye kolia sainte scène. Okata olia. Na ba hémorroïde na ya masumu wapi? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Ce qui jugement, nous faisons des choses, on ne se juge pas. Mais l'animal qui agit par instinct, il ne fait pas ça. Il se respecte. On est différent des homosexuels en quoi? Parce que les homosexuels, qu'est-ce qu'on dit homosexuels? Les homosexuels, ils ont le même sexe. Parce que comme il n'y a pas l'opposé, ils vont derrière. C'est ce qu'on appelle homosexuel. L'autre va derrière l'autre. Mais maintenant, toi, tu es avec un sexe opposé, tu vas derrière. Tu ne fais pas d'homosexualité. Maintenant, toi, tu es différent de l'homosexuel. Après, aux Bible, ne vous moquez pas de l'église. Si vous l'aimez côté, dites l'église. Nous n'avons pas côté de Samabangue côté. Pas de besoin de nous n'avons pas côté. Ne nuis pas le monde entier dans le rêve. Montre aux gens les chemins qu'ils doivent suivre. Un peu être.
le reste nzambe nde moto s'occuper na ba koteya mabete faiblesse na yo omisango o justifier on a verset yebisa bato ke c'est vrai la Bible dit ça mengana ko kakate na sala ka lisumu nzamba sunga ngai mais ko so bato te nzamba bete en français quand on dit et même les hommes abandonnaient l'usage naturel de la femme. Les hommes abandonnaient l'usage. L'usage c'est quoi? C'est l'utilisation. Alors l'utilisation naturelle d'une femme. C'est quoi? C'est quel canal? C'est ce qui fait de la femme femme. Mais comment les hommes peuvent abandonner l'utilisation naturelle pour chercher ce qui est contre nature? Qu'est-ce qui est contre nature? La nuit c'est contre nature. Dieu n'a pas prévu ça. Mais on doit parler comment? C'est ça le français. Oh. Tu utilises une fois que la nature n'avait pas indiqué. C'est une pratique contre nature. Non, pratique contre nature, lorsque vous prenez, vous faites l'homosexualité. Mais l'homosexualité c'est derrière. Et toi, tu as une femme, tu laisses la femme, tu vas derrière. Tu es différent d'un homosexuel en quoi? Parce que vous faites le même canal. Tu vois comment les diables est en train d'égarer l'église du Congo? Bobo mamoto na nzambe na mboko ite. Mboko ezana makambo ebele. Délivrance à mboko ezo dépendre de l'église. Ne laissez pas l'église sombrer. Badeko. Na banzi bomoni ba mususu wana bilongi na boko changeaki parce que bana bango bazawana parce que bana bango bazawana tomoni video ya liboso ezaika ye Yami balé bomoni ezapeka ye na ba vidéo mi balé verset biblique ezate oyo aye koloba boye soko lingo te ya homosexualité bate ya kango ndenge wana te ye aza koloba nde mais azote ya te soko lingo te ya homosexualité à côté de yango avec amour. À cause de verset biblique entier. Alors, homosexualité, c'est interdit dans la Bible. Mais au cause, faut ôter yango dans le langage de Dieu, langage biblique. Il y a ôter yango dans le langage, il y a rue, il y a le banda. Ou n'importe qui, à Gogoloba. Côté ya mateya ezati ke po yokisa batu soni po batu babalolaka elongi bayi mususu bakoka kotala na te ndeko na ngai c'est vrai que l'église wana oyo azote ya batu tout bazana to chakaka 99,9% baluba. Alors lokola les baluba ne respectent pas leurs femmes muluba zora moi c'est le kupamba akoloba na ba pe biloko boko ya pamba. Comment yo obengami ozwi titre ya munene pasteur outi na mboka mais oza mboka te pa yo te eza mboka te za capitale il faut changer mentalité na yo faut changer et en plus na mboka avec mosala nzambe te bozo ya koluka mosala oyo bike non luka na longwe na mboka na nga awa nazo kende koluka mosala ya ki pasteur alors tangu yo ye bazio na mukuna déjà muto azui yo aza violeur aibi lobate. Alors c'est normal yo pote ya ndengwana muto azui yo oya commission pasteur c'est un criminel, c'est un violeur parce que viol est un crime. Donc ba semence na ye ça na kati na yo oye ba pote ya ndengeni et bino bozo landa ye boye biye ko lekanga boye bi ke ye uti ko bima pa ya criminel violeur. Mais le tribalisme est aussi bino. Beaucoup de gens ne pas naïe et voilà. Bible bina biso boy. So ko landa mutuana bino tout bokelo late. Bino tout ko bokelo late parce que mateya ya zoteya.
Et ça conforme na parole de Dieu. Bon, mon bateau va bêter beaucoup. Parce que je sais combien. Ceux qui 13 ou 15 minutes va bêter beaucoup à mouquer pour nous se ça. Le reste va se péniter. Le reste va se péniter. Total moussous. Ceux qui ont semblé la peine, moutou yandengwana. Bima. C'est pas la peine. Voilà. Toyokai. Vous chifflez mon bal. Balo bate. Pour donner le propos fagné à Londres. Les lots de papa fagné l'église. N'a pas que basoukola kabasani nanda. Basoukola moi c'est basou. Pour donner le po. Banji maya matanambet. Mbetoy. Zamba kosepela. Uso jugement et pas ça. Tena siliki. Bazolenge na bango parce que bazala propre. Moi c'est alibala mapeka solo. Balo bate. Moi c'est alibala munoko solo. Mais basi ya mabala bazala propre. Clitoy a jamais marié. Soko tige coton. Obimisi na benga kutufina to mafuta. Tufina papa. Mais acha lolemo azoyoka bololo na litoy. Akufa. Mais ma soutien na bango ezala propre. Zola tanan ba soutien modèle a kalwe ke na papa pende na kati. Ese sila. Ba soutien ba mapende wan. Pour soutien ese sila. Somoga na ngubwaka. Allo bandeko. Oyo eske aza mutali boma to aza musali na Nzambe. Bolandi makam oyo nyonso ezobima na monoko na ye. Bandeko, so bomoni mutu asimi Bible batu baye bere pande bo benge pasteur te. Ba pasteur baza moke. Batu ba bengami ba pasteur baza moke na RDC. Na évité so ba cause la même 5%. Le reste sont des aventuriers. Oh prophète, oh apôtre, oh docteur, oh dans na YouTube, so ebi lo boye baba moi. Banana ta YouTube. Mutu oya impressionné nga mukei ka moko. Le reste est l'autre. Le reste est l'autre ko. Mutu aboye, est-ce que mutu aboye? Olandi lingala na ye lingala mpe banda inexisa azoye baka lingala te. Alors, mutaboy, lobi au ken église osani, yo kotika mwasi na yo. A ken église aboy, pour besoin nini, car pour le tribalisme. Mutaboy, ozo tike pourquoi? Respect na basi bate. Et on m'a même dit que, tant on va se la veiller, a bête à bama moussou baluba. A bête à bama fimo. Ba oba nino sali tuwala la zana fimo na ye, azo bête à bama wana. Insensé oyo. Ça m'a ouais. Bon, il bloque à hauteur. Alors, bon, il y a son camarade naïe. Ah, nzambe na ngabana baba. Toluka ye. Ye pe na moni alobaki yango. Ceux qui n'ont pas été, aïe. Voilà, il y a la chair est atteinte à l'ibala. Donc tout est permis à l'ibala. Oui. Moi, c'est là qu'on a foutu l'imbo. Nous avons appelé ça la limite. Donc même qu'on est basé sur la choix, moi, c'est un système de balai. C'est un problème. Pénis à la soumouté. Mais on a été demandé. Après, biloko musubutika matea wana mukutea matea bobebisa makamu mais obi quelque part banzela wana eza banzela onzamba nzamba ubali kotana zela basi ça va verser nzamba sala yo azala ina na testa biloko zo encourager non nani a testa biloko zo cadre za homosexualité moi sina na ye kota na sima non wana na lobi nazo étudiant mais eux nazo loba oyo neti kota cave ya problème ni elo on a ngamo na futeli mbongo ngamo na ki bon so na sali moi si pe ngamo azabe propre si on l'ensage na kene na nzela
biloko tomona kala na bapolo na koezesa yango wapi na nzoto kaka ya mamata biloko bototala te kala wana baprofe na biso te yebisanga leson nini nzambe apesa biso position tel missionnaire ona yebisanga nzambe place apesa biso baposition ya bamissionnaire non naya besoin bavexe wana wana ya plaisir ya vi na ngai nakosaka nango te donc koseka te na serie donc baposition oyo tobaka o bakamasutra banini tokozesa yango wapi kamasutra tous on va respecter que la nature vous enseigne ndeko basala nzambe mosusu soko otali kaka ndenge azodekone kotali lisusu te bafi na yo mais kotali lisusu te otali pourquoi net oyo Denis Lesi mutali boma to muta normal et ye mo pe alobaki akendaka kozwa bakisi po bakisi wana epesa imbongo ntango azala prophète donc muta boye o azolo babilo est-ce que azala mulimo santo est-ce que muta boye ko délivrer yo a délivrer ndeni soit délivrer a délivrer yo sataniquement mais après certain temps au mona bilo de sezongi parce que nzamba e bioté ta bilo azolo c'est belé hein et belé na solo akisa bino bato yo baza ba fo parce que belé muta boye obéi prophète oyo toto tala o soit la table ba complet ba veste et tout ça yé a bien prophète à ça quoi encourager ba bêtise to qu'est-ce qu'on a o mususu muluba ona ni soki voici l'homme yekutu ayebini mateyate donc ye ndenge moko na mukuna o mususu na soki nani wana oyo mususu na bosa na ko alors bande ko yo foti ya yo mutolandaka basali la nzambe talaka musala nzambe nini yo rolanda talaka na église nini yo kokende koyoka mateya o baza ba aventurer de mauvais ko basala ka satana bazo yana bakabwa ki satana et surtout na YouTube faut ça très attention bino to ba témoignage ba ndoki biloko zo baby sabino zo baby sa vie na bino on a pourquoi hein on a pour nani ndeko na ngai Mosala nzambe ayaka na Bible avec amour pour batu ba changer bato bazana pasi esi na bango akoyela bino ba verset zo la kisakita mo vandi olobi oui oyo nga na yoki ebimi na monoko pasteur oyo nga na yoki ko ebimi na monoko pasteur dimanche auto le cas je prêchais sur la transfiguration mais quel silence. Quel silence! Mon diminution sautant à Québec, n'a qu'on est pas sur benga. Baso on a dit Jésus Zokita. Bon, il dit que pas ventiler il y a boy vraiment. Est-ce qu'il a délivré n'engeni? Total amsus. Total. Ce qui n'a au monde ailleurs, n'a assis n'a au monde ailleurs. Voilà. Et vous avez yo. Bolanda. Il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu vas épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Alors, Badego, bon, mon nom est un insensé Moussous. Azana Kinshasa, Atea Kinshasa, Église de Kinshasa. Ate akuna na français boy biti na te na français pour ko impressionner bazoba yebi français do bazolo beza solo azana molimo santo nzoka nzambe ayebi ekutata mukete nzambe ayebi ete Barcelona satana yebi bangote yo muto zana poto oyo ko moi chance ya eloko ya lobby mais on l'a dit pourquoi mais on l'a dit c'était facile il est toujours reproché dans pasteur Mboka Moussous. Il fait la honte de pasteur congolais. Trop de fautes. Ma faute est qu'il te belé. Allez. Bah, tu vas comment corriger, na ba ivoirien, na ba nani, sodomie, les alliés bibliques, tout ça. Tu sais pas Bible était. Il y a un Jésus-Christ qui ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.
ndeko soko yebi liloba basala nzambe mosusu balanda loba mote yango wana bamemaka bino na basenema moko ba polémique na basenema moko ezanga tina baganga makasi boyoka bango te Marcelo aganga makasi à cause de l'eau comme impudicité à lobby wa mais vraiment te ya Marcelo kokate amene ti ba transfiguration Marcelo kokangote ba te ya solo kokate yoko ndinga solo ba awa moi si soit ndo balaye faut balaye à goûter. Cela veut dire à ça l'amour so amoni aza bien te ake côté mususu so kuna pe amoni moyen te ake côté mususu alo bino bobengi pasteur auti suki wapi so la ni ba origine na ye so la ni ba origine na ye omona même tata na ye to mama na ye moko aza côté ya ba voici donc bato bazo bebi sa christianisme ba pona mate na bakaba nzambe so landi ye yo mdozo yokanga landa ye mama na tata na ye moko onokuta ye auta côté ya ba voici donc kaka bango ba ibili lo bate parce que ba ibi musala maboko te alors musala siko bango ba lukani ni ki pasteur akel bazu ba kisi to bazu ba kisi bazo bimisa bato ba 5000 ba 10000 ba combien bazo lota bien ba bandi ko ganga sikoyo et Marcelo c'est nécessaire amutu wa ibili lo bate alors mais bino ko ibili lo bate bon na normal hein alors boyo ko lisusu. Il faut connaître sexuellement son partenaire avant de l'épouser. Comment tu peux épouser une femme, tu ne l'as pas goûté? Est-ce que tu sais que ça va marcher? Comment tu peux épouser un homme, tu ne sais pas s'il fonctionne? Ma ouais. But ma femme donne belle parce que comme taboye, vous allez boma, vous allez croire dans le banzambe. Eh ma ouais. Vous vendez belle, on a musu ba comme ça Marcelo. Ah c'est triste. C'est triste bande konanga. Voilà tout ça là qui na batu ya batu na biso ya RDC ba vidéo mususu na bana osala ngo lobby lelo na yebite so na osuka awa voilà tokena noir alors ndeko okende na l'église mususu boko kuta mona na délivrance bakani makofi bazo beta satan fo kufa kaka banso ba yena ba machette na kocha munyo sote banso yena ba machette il faut ko beta pour satan kufa ndeko nanga bitumba eza molimo oko gagner ngo kaka na losambo peliloba o gagner le ko mosusu te. C'est pour ça que nous toujours dans la fidèle langa. On appelle ça une définition combat spirituel. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez directement dans le combat spirituel. Le combat est automatique. Mais on ne peut gagner ce combat que par des moyens spirituels. Et le combat spirituel, c'est la bataille qu'elle livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Voilà. On ne peut gagner ce combat, cette bataille, que par des moyens spirituels. Yozo ko niataye, yozo ko salaboye, et le gonyon soana et aussi batté. Donc botala lokola ye akina ko zwa kisi na ye pona sala mbongo boyo kama zo na kati église parce que esprit wana ya divination ya nyoka wana eza na ye eza ko mona eza ko loba boyoka eza na ndeko mo aza na kati ya salo ana mbongo moko ya i programme $300 pona lo mo boy za mabipesa nyoso yana moko aza na $150 yana moko aza na $160 yana moko aza na $250 yana moko aza na $38 yana moko aza na mbongo alwaye ino yoso bo pesa oyoki bandeko langa makambo azoloba wana azokosa te esprit wana o eza na ye emona ba mbongo na baposha bato yango wana
tango asolo bande wana bambongo na ngone ko bia no bima ibanda ko bima raison pour laquelle azo akisi wana ngana kina na église mo abengisa nga ba invitanga kuna tango na ke tango moni bakatini na moni batu nde bazo tia mbongo na lobi ke de awa eza sérieux te mbongo yo eza normal te na tela mona te muta chaki de toute façon bachaka moka bibende kuna te na tela mona muta chaki $20 20 te na mona ba 50 ba 100 ba 200 ba 500 bazo bimisila bango na besturi wana voilà donc bandeko eza mawa boyoki de lesi ndenga zo loba parce que ça moni yango kisi wana ozaka nango ila kisi ba faux pasteur bandeko basé bele botala na oyo. Allo bandeko, merci beaucoup. Nzambe apambola bino. Namoni tokomi vraiment na suka. Bomoni bafo pasteur, bafo bato bazo ba titre pasteur. Mais ba yebi côté ate, ba terre makambo mususu. Mais so la dit vraiment te oza na Bible, ba te a ngote. Ba luka moi bilo moi pam pendant le bar na bino. Merci Nzambe za na bino. Bato bele ba osala ba nzambe vraiment bandeko natiki bino nzambe apambola bino na bandi na osala so video mususu lelo lobi na kosala même 2 voilà merci beaucoup au revoir na komona Yesu.